Yé, Azali, seigneur de guerre, Azela, il va assumer ce qu'il a fait en RDC. Même le loté à Talobi, il va assumer ça. Il va assumer ce qu'il a fait. Les 100, il y a un peuple congolais qui a ganga bisikano sinabi bale, na Zamba, na Nzela, na Bawenze, mais qui a peuple congolais qui a ganga, a assumer. Ngana pesa Kabila toli, monto aboma ka pesa kaye toli. Depuis le président Joseph Kabila Kabonge a bandi bandi mondana depuis papa na Koufati lelo. Ma souvenir on y gardé à Malamu et pas Joseph Kabila Kabonge. Criminel de sang. N'a pas gardé ça c'est criminel de sang. Nga ina kende ko garder souvenir. Corneille Nanga wapi? Oh yazali ko sala na libenga ya Kabila. Corneille Nanga wapi bozoko yebisa ngai Corneille Nanga. Corneille Nanga de Corneille Nanga zali mosali ya Kabila. Corneille Nanga azo travailler pour na Kabila croyant que système ya Kabila kozala continuel. Or que système ya Kabila sali nini? Esuki ya liboso mama yoka ngai na bizna limbola yo. Machine à voter wana bazana ngo wana. Ezali machine à tricherie à voler. Jamais machine wana ekoki kobimisa résultat palpable. Oyo pe ezali crédible. C'est-à-dire ozomona processus électoral basoma yango na misolo. Et peut-être kuna fichier électoral Oyoana ezali corrompu. Ce qui totali bien, bato okokuta na kati 16,6% na kati bato oyo bazangi na bazangi empreinte digitale le loyo ezali likambo ya photo lisusu te. Ya elili na yo na photo boyete ezali likambo ya empreinte digitale parce que empreinte digitale atandenge ni bakoki koyiba dignité na yo te, identité na yo bakoyiba ka yango mokolo moko te. Masano ya Kabila na mboka oyo ya le 23 décembre élection ezali te. Élection ezali te. Binonde bozali ko boy. Élection ezali biso te. Ezali réalité ya processus électoral élection ezali te na monsieur Kabila. Élection ezali te. La diva que vous mettez toujours. Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos téléphones, devant vos tablettes en train de me suivre. Et aujourd'hui, je suis passée dans mon plateau, je suis avec mon invité du jour. Il s'agit de Ndeko Médard, du UDPS Peuple. Et aujourd'hui, avec lui, de redévelopper ma soleil politique, ma soleil Mboka Congo RDC. Naye, de remettre ma soleil mandat à Kabila pendant toute temps où il y a Sali na Congo. Tokobeta masolo ya Dauphin avi naye et avi à UDPS et tokobeta masolo ya ba candidature oyo ba poser ba politicien ba poser. Et alors Herman, si tu peux déjà prendre mon invité du jour. Bonjour Ndeko Médard. Mbote maman mopanzi sango na pesi mbote mingi na zali ko pesa mbote pe na balandi na ngai ya émission na kati ya Congo démocratique pe na libanda mboka na biso Congo démocratique mbote na binyonso. Ndeko Médard, bonne santé, bonne UDPS Peuple. Oui, santé malamu, UDPS le peuple kolongono, UDPS le peuple des ali parti oyo e longa pe like ya peuple congolais bazali kotala kati na UDPS le peuple. Est-ce que Ndeko Médard ozali vraiment sûr que eza elonga peut eza motema ya batunde bazotia motema na UDPS Peuple? Nazali na kosepela na mutuna no po soko lobi nanga est-ce que ya solo ezali peuple congolais ezali koloba ke ezali longa oui pona nini parce que UDPS ezali patrimoine ya peuple congolais elingi koloba boye ke nyonso oyo UDPS le peuple ezali kosala ezali elonga déjà parce que peuple ezali au centre ya masolo nyonso ezali kosala na kati na mboka na biso Congo. Donc ndenge UDPS le peuple azali kobunda po système oyo ya mabe elungwa banani ba oyo bakobundisa système wana ezali peuple congolais. Ndeko Médard to bandi ko kene malembe kala mingi tezo koma na le 23 décembre date oyo Corneille Nanga pesa ki biso pona ba élection na Joseph Kabila Kabonge to komi presque à la fin to koma déjà na date ya le 23 décembre bino bozo boya ba élection et salam UDPS Peuple. Est-ce que eza ba jeune bino te bozo sangana na pouvoir bozo ko sa biso comment Ndeko Médard? Masano na peso masano pona nini
soki omoni mwana mwasi moko akosaka nga nazwaka zemi to nga naza na zemi azwi elamba liputa zipi azwi bilamba na kati atie ata balalaka na mobali na kati na ndako azwi bilamba atie mwana mwasi wana botaka te akozwa zemi te bozelaka mukoloke sanza ya bazemi ya kobota nango ekoki sanza libwa soki ekoki zemi muta kobotama zela sanza muta botama azalaka te masano ya Kabila na mboka oyo ya le 23 décembre élection ezali te élection ezali te binonde bozali koboya élection ezali biso te ezali réalité ya processus électoral élection ezali te na monsieur Kabila élection ezali te mende komenda wana bozali komona teke bozo créer problème nas bozo luka désordre kota na Congo pona nini bino bana mboka na Congo démocratique bolingi bayebisa bino sembo te nazo kopesa mingi mbela na bino ba panzisango Corneille Nangaa apesi biso assurer biso alobi et que quand élection ekozala Kabila leki alobi que élection ekozala Corneille Nangaa wapi oyo azali kosala na libenga ya Kabila Corneille Nangaa wapi bozoko yebisa ngai Corneille Nangaa te Corneille Nangaa azali mosali ya Kabila Corneille Nangaa azo travailler pour na Kabila croyant que système ya Kabila ekozala continuel or que système ya Kabila esali nini esuki ya liboso mama yoka ngai na limbola yo machine à voter wana bazana ngo wana ezali machine à tricherie à voler jamais machine wana ekoki kobimisa résultat palpable oyo pe ezali crédible c'est-à-dire ozomona processus électoral basoma yango na misolo batu nyonso oyo accompagnateur ya monsieur Kabila na kati ya processus oyo bapesi bango misolo po bakoneza mbongo na bango te lokola monsieur Kabila azali criminel économique ya mbongo oyo ya mboka oyo mbongo wana zui apesi bato oyo soki ba 26 personnes wana po na présidentiel nde akeko posa ba oyo nyonso bake na provincial to na national bango nde ezali mbongo ya criminel économique ya mboka nde azui yango apesi bango est-ce que ba biso Kabila petoke kuna fichier électoral oyo wana ezali corrompu soki totali bien bato okokuta na kati 16,6% na kati bato oyo bazangi empreinte digitale lelo yo ezali likambo ya photo lisusu te ya elili na yo na photo boyete ezali likambo ya empreinte digitale parce que empreinte digitale atandenge ni bakoki koyiba dignité na yo te identité na yo bakoyiba ka yango mukolo moko te mais oyo monsieur Kabila sali na loko na bazali ko privilégier na ba inutile oyo tozobi ba médiocre et opposition surtout l'opposition croyant que bakokaki ko sala eloko ya malunga pote ba déterminer na monsieur Kabila ba yebisa monsieur Kabila que vrai na eloko oyo okomona peuple congolais na kati te soki bake kuna ba yebi ezali batu ya liste de pays ya monsieur Kabila bututo moi ko ne kozwa mbongo ya monsieur Kabila pona ko sala avantage que moi Kabila sala nini akende liboso na système na ye ya koboma na système na ye ya kopier na système na ya koyiba ba congolais na lolenge nyonso mais ekoleka te parce que misu ya kofungwama e moni sami na peuple congolais azali na intérêt na kati ya élection wana te peuple congolais ako se retrouver te tozali na social te ko futela bana ezala minerval ya bitelo ezali pasi ko pimela mutu na eloko kolia ozali ko pimela mutu akolia c'est-à-dire kuna na kati peuple congolais azali intéressé te peuple congolais n'est pas participant na masano na ye ya processus électoral na yo eko salamaka mukolo moko te. Ndeko Meda, merci beaucoup. Ton point de vue non, par rapport à candidature unique et opposition. Yo, c'est mon candidature unique et opposition. Tokende to zonga nano. Opposition wapi? Opposition wapi? Bozolo ba candidature unique. Quelle opposition avec la candidature? Tu crois que Moutoloko la Jean-Pierre Bemba? Parce que nous ne sommes pas partie prenante de l'Elkambo. Jean-Pierre Bemba ko sepela que non, le lo kamere abiban azala candidat parce que Jean-Pierre Bemba keno ko déposer candidature na ye. Jean-Pierre Bemba andi kamere azala candidat. To Moïse Katumbi bazolo baka yo mona makama sano zo ko leka na Congo démocratique comment ba Congolais tina niveau oyo atanga université ndenge moko. Azala muyibi ya misolo ndenge moko. Azala na lolenge nyoso ndenge moko. Nazo ko yebisa yo n'y aura pas l'unique candidat na opposition à cause de la kate divergence bakobunda lobi okomona Chilombo kobunda na kamere lobi kuno komona F Bazaiba bakobunda na mwana mwasi wana soki malwalwa donc le kuta mutu mususu n'a pas crédit il y a même na profil na ye akoki kozala candidat na présidentiel ozoko mona ba candidat na présidentiel ezali soni eloko moko ekosala na Congo démocratique ezali te ba candidat unique quoi distraction à pamba wana bazo kosa quel candidat unique candidat Kabila lingi kobimisa bango yo zali na majorité
yo zali autorité morale ya mande kobimisa candidat na yo na opposition et salama na mboka nini. Ça c'est Kabila avec Moïse Katumbi avec ba scénario na bango apamba wana to tika yango bino bande konanga ba congolais botala nga boyo kanga malamu masano ezali ko salama na monsieur Kabila na monsieur Moïse Katumbi batika yango bango mi bale botala bapaya oyo koto yo rwandais oyo koto yo italien soki juif tozo kende tu bande konanga ba congolais bozali wapi bosuki wapi nini esuki zibiso mboka ya mkita mboka ya bomengo to nyoka na modelo oyo bato bazoko sakana na mboka na biso est-ce que bozoko yoka to bozo monate bato modelo oyo candidat bango nyonso wana parce que Kabila yebisa ki bango bino je ferai la nouvelle majorité politique avec vous des opposants pour nini bango nyonso na libenga ya monsieur Kabila bazoka mbongo na ye mbongo ameta Moïse Katumbi pesa bango na libanda eza mbongo nini mbongo ya Kabila na bango yo ebisanga batu kekele candidat iniki wapi na masano na bango ba congolais ba yebi bango ezali malamu parce que bango nyonso ba mimoni sami na kati na nzungu moko ya mabe mukolo peuple congolais na nzela ba ye bango esika ba okima Kabila lelo akokima to basala oyo esengeli na mboka bongo bango ba kokima wapi surtout ka mere mboka oyo eza ya yote ko saka ya azali chauve souris ndekete nyamate ndeko Médard Félix Tshilombo alobi so akomi président akubongisa apesa i projet de société alobi que akubongisa Congo classe ya bana eoleka eozala bien akufuta ba fonctionnaire nyoso bien kolia ekoma kitoko et ton point de vue par rapport à ça ndoto ebezani alotaki kaka boye na Félix Tshilombo aloti na bande vous voyez des choses comme ça ba congolais tozo kende wapi kutu kondo Etienne Tshisekedi na bomoi biso UDPS qui est la force du Congo démocratique à part de membrement et salama yo ndimi mutu lokola Félix 84 milliards kozongo wapi ye wapi kutu awa kutu soki tembe belle chance parce que élection ngo ezate soki ezalaki tongi tota la place bande batuna ye soki bakobimisa mbongo campagne ko uta wapi masano apamba na zo sala eza masano eza eloko kuna ezate atika baba aventure wana kosa ka batuna soki bazokende pa Kabila azokosa bango que vous ferez ceci eloko moko eza na kati kuna te wana ezali lokuta alobi akosala nini social kitoko ba anti-valeur le tribalisme mais lelo nazali kotia mutu nyonso a témoin bokende ko vérifier esika ya Tshilombo azali botala même entourage na nyonso vous remarquerez UDPS Tshisekedi tout le monde nabik 90% nyakede baluba ba vérifier mon modèle qu'est-ce qui va travailler à cause de la nini or que IDPS c'est un patrimoine ya ba congolais et linko baboy ba congolais nyonso baza na kati ya IDPS za mutute ezali ya famille te ezali individu te ezali ya libumu te IDPS ezali ya peuple patrimoine ya ba congolais les 13 pères congolais les 13 pères fondateurs de l'IDPS ba parlementaires tout le monde des différentes provinces à l'époque yoko yibisanga masana pamba biloko pamba na yoko ngana tia na matoi na ngai ndeko Médard soki ezalaki yo olingi kopesa Kabila conseil nini pona dauphin ngai nakende kopesa Kabila pona dauphin yo si omona moto ya bomaka moto ya yibaka moto azali ko violer ngai na lolenge wana kuna nazate eloko nini ekosala ke ngai nakende moto lokola ngai nakende kopesa ye conseil nini nakopesa ye soki Kabila yebaki ko banda kaka Sun City tolongwe na Sun City 1 plus 4 ezalaki lisanga ya ba criminels de sang, c'est-à-dire bato to bengi ba seigneurs de guerre, ils se sont retrouvés pour nos kozaba mbongo kozongi sabisika yango utaki balingi basuka wana, ils ne pouvaient plus continuer. Ye azali seigneur de guerre azela, il va assumer ce qu'il a fait en RDC, même le lote atalobi, il va assumer ça. Il va assumer ce qu'il a fait. Les sangs, il y a un peuple congolais qui ganga bisika no sinabi bale, na zamba, na nzela, na bawenze, makila peuple congolais qui ganga, ako assumer yango. Ngana pesa Kabila toli, muto aboma ka pesa ka toli. Depuis le président Joseph Kabila Kabange a bandi mondana depuis papa na Kufati lelo. Ba souvenir ni yo garder à malamu et pas Joseph Kabila Kabange. Criminel de sang. Na ko garder ça c'est criminel de sang. Ngai na kende ko garder souvenir bande konanga ya libanda pe akati mboka bolo nanga malamu. Soki lelo démembrement ekoti na kati na UDPS, konde Etienne Tshisekedi, soki kufa ya complot na ye e bandi c'est Kabila. E bandi na wapi iba bizanyonso ezali début
Il y a complot à Kobo Etienne Tshisekedi, c'est Kabila. Nyonso Etienne Tshisekedi lelo nase. UDPS oyo a infiltré Moïse Katumbi à Kabambongo pour penser à UDPS. Belle chance Etienne Moïse Katumbi le coup la place à Congolais. Il est parti, UDPS les autres qui na le peuple. Mutabomi mututuzo le latil lelo oyo. Mutuloko la Rossi combattant de l'UDPS. Ye mutabomi ye ngai na kwenye kosepela na mutuna Armand Tungulu mutabomi ye c'est Kabila ngai na kwenye kosepela na mutamodele wana mutuloko la Floribert Chebeya bala kisa nani beau-frère na ye mutabomi ye Mbemba bango so akende kokota boloko sizaka Kabila oyo soki neni biso ba Congolais tozo bossa na makambo oyo or que réalité à Congo démocratique komona lelo na Beni okokuta presque par jour bazali ko violer basi okuta na ezana na Butembo bazali ko violer basi c'est qui ça c'est Kabila ba groupes armés en RDC nani c'est Kabila yo so mona armée gouvernementale ezala faible par rapport ya ba armée rebelle yo so mona ngo wapi donc il n'y a pas de bons souvenirs kati nanga de comédien dans un koloba pena ba Congolais nous ata yo moko ndenge zali oza congolaise mais nazo ko yebisa OK souvenir moko Kabila tiki na moko wapi nzela wapi etelo lelo na plan international l'enseignement tozali na pourcentage à combien je pense nous sommes restés avec 15%. C'est parce que il y a un intrus na liboso mboka na biso eloko moko kotambola ezali nango te yango nde Congo ezali ça c'est normal ngai ezali mboka na ngai nature na ngai Congo démocratique na kokima na okende wapi ezali na souvenir ya kitoko te peuple congolais côté soki omoni peuple congolais azoko zonga na nzela wana c'est parce que ces Congolais là yende azali ko accompagner Kabila dans toutes les bêtises en RDC. Moi je ne peux pas tolérer ça ngada ko se planer eloko monte souvenir ya kitoko na Kabila na mbokoy ya kitoko na mbokoy wapi place Congo ezalelo ndiko mesdames abongisi ba banzela et babipo madeso utagoma eya yo madeso utaka c'est-à-dire ko utanzela ya masobe nini lelo akoti awa ata avion moko ya transport ezate à l'époque même Air bato bayibi mbongo ya bato ya INSS po bakosa bato na bavia bimpumbulu mbazu mukubu batie si bango INSS zokufa na mwasi oyo ye PDG soki ya INSS ils vont ici bato a ITB wapi yango mona bango esala kalisusu yo mona bango esala mona bango esala boko somba ya bino te ya sika kaka oyo batika ki ya kala na Mobutu bino boko sala ya sika te bato bote na mai bato oneke eloko ya sika yango boko tia yango te ndeko meda biso tonito yeba bana Congo ba yeba batu nyonso tonito yeba biso nyonso ndeko meda bino bozali na vérité moko bozo bombela biso population otozo yeba te bino ba politiciens parce que bitumba jusque là na est ezo silaté bitumba ezo silaté deux heures ça ba maman bazo kata bango ba maman bazo violer bango bana mibali bazo kata bango mitu ndeko meda est-ce que ça na vérité moko bino bozo bomana sima bino ba politiciens intégrité territoriale yo kana yebisa yo le chef de l'État c'est une institution la personne chef de l'État azali institution intégrité territoriale ya mboka c'est lui ndenge nini bato bazokufa l'auteur de tout ça c'est lui l'auteur yende mutu azali fondateur ya babiloko wana mama ezana eloko ya sikate tika biso Kabila tika Congo démocratique na kimia akende bisika isenga akende ati a libéré mboka oyo le Congo n'appartient pas à monsieur Joseph Kabila le Congolais est au Congolais le Congo est au Congolais ndeko meda par rapport na yo beaucoup d'années Angola, Afrique du Sud, et puis Angola, Afrique du Sud, depuis Rwanda. Et on peut sa solution à Congo. Ngai na lobby kuna solution na tangi angote. Parce que les Kambo ya Congo, ezali biso ba Congolais to zwa le devant ya mboka na biso. Eza mboka na biso. Ba mingi oyo yoko yebisa ngai. Rwanda na Uganda. Bango nyonso na Bangola wana. Metteur en scène na bango ezalaki nani Kabila eloko nini ya sika tokomona ke uta na Angola to uta na Rwanda to uta na Burundi na Uganda na Burundi e ya ko tie sengo na kati na Congo démocratique bazani ne sengo nango te parce que eza ba mboka mo bazo ko produire eloko te surtout les petits Rwanda Uganda eza ba mboka nango eza kana eloko te soki bazo tonga malelo ezali na mboka na mbongo ya Congo démocratique eloko nini solution mo te ngana zali ko interpeller kaka communauté internationale bazala sincère monsieur Kabila bango bato atia ki pona ko longola ye il faut avoir temps. Yaba mikolo, oh il faut tout ça là-bas, il faut avoir ceci. Non, Kabila pèse quoi par rapport à la communauté internationale et surtout aux décideurs du monde, il pèse quoi
na bato bazo benga ba grande puissance du monde bazo benga bango oyebi ba benga bango banani, ce sont des exécutants, ba président ya monde ya munene oyo, ba président américain, ba président français, ba banani ba na Allemagne ok partout na Grande-Bretagne bato wana. Qu'est-ce que Kabila pèse par rapport na bango, c'est-à-dire ils savaient ba maboko na bango nyonso, de même ils étaient en RDC pour na copier Congo démocratique, c'était eux, parce que ceux qui allaient quitter Kabila devaient déjà directement quitter le Congo démocratique. Et ça, Bango de Bassara Bebloko. Ceux qui sont sincères, Kabila ne pouvaient même pas faire 2 jours en RDC, il est déjà parti. Bango de Bautera Mamakamboy, Bango de Batozo, le Congo démocratique, qu'est-ce qu'il y a dans le modèle? Moutoubamounou, Kabila Bazo, qui est dans le Congo démocratique. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Des comédas, UDPS peuple, Azo promettre à Bissonini, ceux qui ont eu pouvoir, Lélo. UDPS peuple. UDPS peuple, parce que UDPS peuple, c'est un peuple congolais. Peuple congolais a coloqué sous le lenge ya evande na biso, le lenge ya tamboli na biso, le lenge ya komona na biso ezala na mabe esenge to lungwa kuna totala mboka na biso etelema na biso tito simba na biso bana mboka na ba bazana kati na mboka bazana libanda mboka ezala biso to zonga na biso sika moko vraiment ezala mboka oyo toko simba po mokili mobimba etala ke en tout cas Congo démocratique le col est telemi, c'est-à-dire mokili mobimba esi ningani. Donc il dépasse le peuple, le col ezali parti à peuple congolais et qui a monné les alliés pour que tout élément à travers il dépasse. Ndeni ozo mona presse à Congo depuis un certain temps du Comida. Presse à Congo. Bozo qui ça va tout soni. Presse à Congo nazolo bate na Dosta TV. Nazali ko karolongola ye. Yepe mokola ko koma mabe ndé ko zala mabe pona ye. Ba oyo nyonso bazo ko landa lelo. Ba komi ba bokanga lonzo. Moïse Katumbi apesa bango mbongo. Ba pesa bango mbongo. Solo ya mboka na bosembo ya mboka, moye ba lobango lisusu ezalité. Ba kangami pona ko buka lokuta. Or que ceux qui pressent ezali ko désorienté, vous n'avez jamais été libre. C'est-à-dire et pas inabino bozali ko banga que ceux qui tolobi boye parce que le ko la pe bozali ko joa mafia ya misolo kati na bino nde ko pesa pasi yango presse ya Congo. Boko zongela lisusu bitelo po bako pesa bino qualification na bino na esengeli ya mbalasika. Pour na minute oyo, vous faites la honte de la RDC. Ezali sonne avec la presse congolaise. C'est une honte. Mot de la fin, merci beaucoup. Et puis, pesa mot de la fin, nayo. Oui, mot de la fin, nangai, avant assistant nazo pesa nano bandeko, bazo landangai, mbote mingi. Na zaliko pesa mbote mingi, na docteur Mabondo, représentant na biso na Mikili ya Poto, na France. Tomilenge la pona conclave na biso nazali ko pesa mbote mingi na JP Manga ici ko ezali sengo mingi conclave ezali ko zela biso Papa Nestor ezali sengo munene pona yo vraiment ici ko zwa na Paris et puis conclave ezali ko zela biso nazali ko pesa pe Guilain Ngimbi na pesi yo mbote mingi na pesi Prosper na Afrique du Sud na pesi yo mbote mingi na pesi bandeko nyonso bazali ko talanga ye mama Justine na mama Nanou na Allemagne na pesi bino mbote mingi nadali ko pesa mbote Billy Kivu na pesi yo mbote mingi bisiko zwami esengo mingi ezala kati na yo na zali ko pesa bandeko nazali ko pesa bandeko ya chaîne ya éveil patriotique oyo ezali na Washington na pesi bango pe mbote mingi na musala bozali ko sala na zali ko pesa ba congolais nyonso elombe esiko zwami na Suisse na pesi yo mbote mingi nazali ko pesa mbote na bandeko nyonso oyo butu mo tozali na bango bisika bango bazwami peut-être ba bandeko Medar mama mado na pesi yo mbote mingi nazali ko pesa bandeko nyonso bazali ko na biso na tango oyo mbote mingi bisika bino bozwami vraiment kimi ezala kati na mabota na bino esengo ezala ngwemi na kobosa na yote na pesi yo pe mbote mingi ikala esika ozali na pesi yo pe mbote mingi vraiment esengo ezala kati na bino na mabota na bino nyonso bandeko na ngai ya libanda mboka pe ya kati ya mboka Congo démocratique mbote mingi pona bino nyonso pesi Valentin Mubake wana c'est mon autorité morale wana azali vraiment motu ya batu. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs. Là, nous sommes à la fin de notre émission. J'étais très heureuse de vous présenter cette très belle émission. Et c'était moi, votre humble servante divine, vous, la diva, que vous aimez toujours. Et je tiens à dire mes remerciements à mon patron de la nation, sans oublier Pichu Mangaya. D'ailleurs, la caméra, j'étais avec Marc Herman en peau, garçon slim. Je salue tout le monde qui m'ont suivi. Et là, j'étais avec mon invité. Mon invité, il s'agissait de Ndeko Medar.
UDPS Peuple. Et dans 4e émission, tout le qui plus mamba politique, tout le qui Makambouya Dauphin, tout le Makambouya opposition UDPS Peuple. Et là, merci pour Bolandi Bisso. Nous sommes à la fin de notre émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, à la prochaine édition. Merci bien.